l'ambassade de la République démocratique du Congo, crée la République pour une enquête hellénique. La deuxième édition Forum Kendewana. Voilà, ouais, deuxième édition. Deuxième édition, t'as là où on a la commune Katikati. On y va. Mais on va la deuxième édition. La deuxième édition. Organise. Ndeko David, Botika, Boyeko, n'avez-vous ce qu'on trouve comme pour l'émission on a bino? Ça y est. Oui, papa n'a smart, ils sont à l'aise. Donc, ils m'ont fait arrêter. Ils m'ont fait invité. Non, tout le monde les fait, mais on parle maintenant d'un gouvernement, de l'État. On va dire l'État. Nani a organisé Makambo. Mais c'est pas le Congo. Nani a invité Ferregola. Bah, invité Ferregola, n'a pas organisateur. Organisateur ou banani. Mais Bataforum, t'es père, Bataforum. Et ça, banani, t'es yaya. Mais ça, gouvernement Grèce, n'a parti. Smart. Moi, comment la passe, et comment la passe, il faut la expliquer, smartphone, yoga, il pas la réalité là, parce que il faut être clair. L'artiste musicien Ferregola séjourne actuellement en Grèce, où il prend part de la deuxième édition du Forum économique, Grèce RDC 2025. Sa présence à cet événement fait suite à une invitation officielle de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Athènes. Là, ce qu'on a fait, on continue. Et ce que nous avons voilà. Entre nous. Un ambassadeur, on a une ambassadrice. On est là, on a la gestion gouvernement. Et l'autre, ambassadeur. Rôle et smartphone. Rôle et ambassadeur et Zalarani. Papa, ok, mon site. Rôle ambassadeur et Zali. Non, je ne peux pas dire de n'importe quoi. Un jour, République ambassadeur à Zalarapon, peut-être pour le visa, non? Non. Rôle et ambassadeur. Namoka. Soki, par exemple, Yosa Namoka, pardon. Voilà, la France. Aux en France. Alors, rôle et ambassadeur, il y a France. Il y a Congo, na France. Les années. La carte sur ma mais si vous avez montré ça, le débat, ça va cohérent. Mon décision, on va prendre le moment de l'égalité. On avait tout à l'heure. Ok, le rôle de l'égalité. L'émission. Je suis fier d'apprendre. Voilà. En vrai, en gros, président de la République Nabiso et la Congo. Azana Congo. Le quoi Biso, Ngaina yo, Tuzana France, Awa. Président Nabiso, Oazo représenté Félix Antoine Tshisekedi. Na France, ils allaient. Comment les en a Émile. Je crois, Émile Kassongo. Émile Moïka Songo. Merci beaucoup, Yachiri. Donc, président Nabiso, ceux qui ont un problème, Lélo, Togoki Makuna et pas Inaye, Yenda Zali, Mokonzamboka Awa. Voilà, rôle a représenté la République démocratique du Congo, a représenté président de la République na France. Donc, ceux qui, par exemple, manifestation officielle, ils allaient ça, président de la République, donc, il y a des informations où ils ont les gars en France pour transmettre Mokonzamboka. Donc, il y a des listes sur Mokonzi na France. Tout comme la Grèce, maman wana azali lisu ya président Tshisekedi na Grèce. Vous comprenez? Donc yendem tusukoyo abengisi
donc eza lokola président de la république abengisi artiste. Elle n'a pas la main sur le budget. Elle a mort le bâtiment, maman, budget. Elle le bâtiment, là. Est-ce que Oyebi que Azali président de la République na Grèce? Non. Pour représenter. Oui. Est-ce que Oyebi Kazo représenté président de la République na Grèce? On représentait l'administration. Le monde malais me parce que na auto retourno awa olbako yeba Nous sommes encore bien. Je vous milingue On a développé ce qu'on a na développé ce qu'on a développé, voilà. C'est sans ombre. Il y a un Kimi en côté Bouessundé. Zungo me koye biso que ambassadeur a représentation il y a président na mboka où ici bandeko na moment oyo ndenge nakotaka na intérim soki président zomwana te ndeko na nga smart ambassadeur ya nzungu. oui nga moni sikoyo nga aza lokola ambassadeur ya nzungu siko na italie ozomona nzungu made in italie bon na moment oyo lokola président aza te tokata nanu na yo débat ntango akoya bokozongisa topase parole na bandeko misusu comme ça tocontinue ntango akoya bokozongisa problème eza te osokola biso na ndenge ya famille bon topase ndeko azalaki na kote na yo akei na ye seke tofo tozonga na likolo ndeko na ngai rabi topesi yo parole bolimisa nga nazwaki appel. Rabi. Pardon? Yacheta mtabengyo. Yacheta te mtabengi ngai. Smart, zila tame se leki smart, zila nam smart, s'il te plaît. Baby sama solo te kanga miko. Ok, kiko. Kanga miko, na tuko nani stagiaire nanga azo l'accent. Azo partager biso parole, mais nga naza wana nazo yoka. Bon, ndeko Rabi toza na yo. Ah ouais, merci mingi pour la parole et tout. Dès qu'on a expliqué qui peut Yambo, je crois certainement comment qui n'a au bout de réflexion en raté. Il y a ces alliés, les nabandés les sous-souliers ces alliés. Ouais, je crois les alliés ambassade. Il y a RDC, ils ont la Grèce, ils ont quoi l'État, ils ont quoi l'État congolais, il a organisé un forum pour eux. Forum, ils ont un moment où il y a échange, il y a partage. Oh, l'État congolais, il y a l'État grec. Bango bazui l'État abimisi ba mosolo abimisi ba moyen na yenya surtout a chepo na nini événement na ye esala nini et tenir. Et puis na yangonde basali ke bazui ba porter choix na bango na langa nzembo fait rigola. Ça n'a rien à voir les organisations moko ya tout à fait à l'État. Bango basali bazui ba porter choix na bango si artiste X ou Y que bango ba rolinga. Contrairement à bandeli susuna oyo ya mona mboka fali pupa wana ezalaki concert na ye ezali concert na ye privé o tomonaki ndeko Zakari azwaki initiative ake komona mama na biso la ministre après ya mwana tokomaki komona banote komaki kotambola quand même il faut tout mettre un peu essayer à ça la différence ya kosala nuance na makambo wana ezali vraiment des biloko oyo eza ko question eza ko s'accommoder te eza na divergence yo kinda ba directif moko te tolongola ou bien qui fanatisme so ndenge ninte oyo ezali l'état congolais ou l'état congolais donc vu qu'ambassade za ko représenter l'état pays toute une nation na mboka oyo eza installé l'état congolais na puis en collaboration na l'état grec ba sangis bongisi milulu moko pour na balobela économie en mboka na biso et puis balobela culture je crois aussi pour faire ici à Matindazana je crois certainement il fait partie peut-être pour na balobela culture pour na ambassade non surtout na chaque mboka wana et représentera culture économie ba valeur non surtout ya mboka wana donc ya mboka na biso vu qu'ambassade wana et à pour na côté quand donc
na banzi ona ka peut-être kona bakisa likolo ngo dana lo baki eza yango na info Rabi no kika na ozongela gayo eza juste kaka poto mekako usa mwa maloba na yo na sujet na biso na ngina tout na ka question côté nini olobi ano tangeli biso divergence ya makambo lo bamaki sur Fally na makambo zo ba sur Ferré est-ce que qu'est-ce qu'on tirer lien moko lien eza commun et loko esala neti moi commun entre deux makambo et kozala nini pour ressemblance côté kokani c'est ça la banzi était eloko ekoki ko point en convergence ekoki kozala ke baomi bale baza artiste musicien congolais. Oui, c'est ça. Oui, je sais que on a colobé on a bon mais les artistes musiciens congolais peut-être il faut que ça bango on a vu que faire répéter hasard invité c'est qui est sûr que azui mon solo azui moi quelque chose peut-être il faut fallu payer pour un concert il méritait ça. Donc convergence ça peut mon solo. Ouais, certainement. Bon, à couper ta pomme matin, info. D'où mon solo est à l'État. Ouais, mais quand l'ambassade est présentée l'État, et ce n'est pas une entité décentralisée. C'est une entité qui appartenir à l'État, en fonctionnement dans l'Union surtout, et outre dans l'État congolais. Ok, avant si tu chuté na yo, posant encore 1 minute, na retourne au Sikoyo. Question dans que vu que Ferré Denga lobby a représenter wana aza financé dans l'État. Même non, je n'ai pas dit l'artiste a financé dans l'État. Non, je n'ai pas dit l'artiste. Alors, vous allez payer par qui? Bon, certainement prenons ça certainement c'est l'État qui va lui payer. Mais non, voilà, oui, je comprends maintenant. Non, j'avais pas bien saisi ni le lingo autour mutuna voilà. Donc le coup la ninga vous allez payer par l'État. Oya Fally ezalaki juste makanisi ya batou sur Fally. Ya faire ezali concrétiser na ndenge tout monde na ba affiche. Neuf info tiko ko ça va boniko. Mais info mais certainement pour différence ezali pour na nini pour on eza Fally eza ce que Gérard Prod omoni différence eza Gérard Prod comme on a eu tout ça comme producteur Gérard Prod et tout et produit Fally pour parce que tal na affiche ezali au monde. Mais où est que l'État congolais, l'État congolais, l'État grec, bako sangana pour na solo là, peut-être pour l'économie, relier pe partenariat mususu. Merci Ndeko. Merci Ndeko Rabi. Donc ce qui n'a yo qui yo bien, au faire comprendre à biso que Ferré ndenge ba invité na milulu oyo leka na Grèce. Organisé par ambassade Nabiso na ba grec ye ba bengie na musolo ya l'État ou ambassade azalaka na yango nde akoputa ye na yango donc elingolo ba ezouta na mbongo oyo ya ba contribuable ya bana mboka nde ye a parti na ye na kati mais certainement Merci. pour finir info pour ndenge ba organiser milulu nyonso surtout ndenge zalaka bongo mbongo ebimaka pour l'organisation avec milulu nyonso donc to bachaki ke na kati ya organisation ko tsaka état de besoin na bango na finance les na budget pour bimisa mosolo pour esunga bango ba tenir manifester organisation oyo bachaki nyonso tout na kati puis l'état congolais a été informé que eza pona boena boy to kolongola partir mosolo bo za la pona logistique ou pona transport bato bakoya et kozala pona artiste wa ko prester ou kozala peut-être pona bien inviter to koya. Merci Rabi Toyo. Donc, faire une azana na moment oyo azolia mbongo à l'État. Toleke pas Davidson. David. Ouais, merci info. Merci na we koki bato bayoka yo. Ta baninga kangaka micro. Nga lobaka boy makambo lobeze ebele na fiche mais en tout cas il faut na plaider na innocentité nanga s'il vous plaît. Bolimbisanga. Parce que tu fais esanga pasia ngai o ngana zate vraiment na public bon na bana oyo papa mon papa a insulté quelqu'un pour bana pe bazana TikTok hein? Est-ce que go arranger nga non je crois non
Donc, mon accusation est sur ma warrior, bah, yo, c'est quoi, au fin de l'inzong, wapi, quand quelqu'un dit là, oh, ils aient pas nzong, tu vois, la logique, na biso, parce que, pas Lili, ils ont désordre total, oh, y'a parce qu'on a osaki ton. Parce que, ma biso, bah, y'a qui wada, on a, qui mukolo, on a 47 ans, j'étais là. Mpona âge nanga pena bomba ngote parce que ils appellent fierté na âge nanga peut-être ba misuba ko ba âge nga za ngote j'ai 60 ans donc na quand même on connaît même maturité na ya devant bateau awa na ba no finga bateau et ko salema jamais parce qu'il faut na pesa no respect na moi c'est nanga wa yo na réseau so kuta linga na tu ngana eza discussion so na za na live yo makambo na papa na ça que faut pour boyo gati alibana nanga siko bayoki ke papa azoko inciter bato en tout cas na sepeli na atidoa de c'est un congolais a comme matisa yo ka congolais on a ko kitisa yo je n'ai jamais insulté même fallait autologer David sono tike na 1 minute 20 secondes kozonga ya mukebo vraiment ba makambe belé bimelinga odobino bozo sepela ndenge bazo sanga no kozonga lisusu tano pe kozonga OK d'accord il faut olobi oza italien oui na sepeli faut ta kubuna ko pesa ko tinanga mo makambo liki donc ngai awa kuna ko plaider kaka innocence na ngai on a salité en tout cas pour na makambo fiche on ngana ko luba et comment mi pensa wana ke Grèce na RDC ba sali forum pona ko matisa économie na bango ya dire mais ngasi ko na ko loba ngona nte makambo na ngai onga ba fo ba bimisanga ba audio na fingeli nzungu na onga lobi o ba zoloba o eza pana nzungu te ale bazu ba idée na bango ba bando loba il faut ba bimisango lili azakuna tout est enregistré. Il faut à se défendre. Lili Azawana. Aza confrère na nzungu s'il vous plaît ça langa tout ozulanga ba intervenir sur nga sala kuna et pas Lili. Après vous comprendre. Si j'ai insulté, écoute papa Jonathan Zola, hier mutaza websanga aipsa yo les gars pas nzungu kuna na mona ozaka vraiment discipliné sagesse ezali. Parce que nous avons fait David, na bakise leo minute pour kota na sujet mozaka na même likambo 16 tika ya se défouler cette année sili to leki na mutusu on a bakisi on a pesi 3 ou lobika même likambo na pesi sur 3 ozaka na même likambo soko esili ko déclarer te mukolo na tiki na pe 16 s'il vous plaît donc ngana na linga de ba kosela likambo te sala ki wana live wana ba koselo makambo ozala kit David, si Satan na yo. C'est bakati faut s'il vous plaît nakati. Osuki wana? Ikonde tu na troisième tour to koloba makambo ya falina na affaire. Siko to kosopa ozana 1 minute encore koloba. Bon, omoni makambo yo fali aye ko wanga oyebi Zakari amutu moko ayeba na niveau ya gouvernement na l'état wana. Donc soka koti kope simbaka makambo wana eza vrai même ataye ko wanga eza soni nde mute sali ndengwa aya wanga na kiba azwa gite bazwi mbongo nanya ya ko wanga baso bawa te et puis ata ko to bazwi mbongo malembe nani aya ko wanga banani bawaro bazowanga bawanga pale bandi mage mukande bimi tango bakende pas ministère na pas ministre ya culture wana makambo tout eza tozowanga na biso kapoto wanga soka tazwi mbongo eza ye ba pese chance na epo asomba ba billet na ya bam na au Texas c'est tout où est le problème et affaire siko bango zongone dinini faire kuto eza organisation basali après ba bengi ya obetala mais ye ba pese mbongo po asomba ba ticket et konanga David omoni ko koti na émotion sikoyo émotion te bazwi mbongo ya sokomi na mbene Zelande mbongo eza wana David tosolola omezate tosolola nesa kyo ke melano mai tosolola na calme Ndeko David ango nda osolola makambo na kimia yo mo sikoyo pelisi mafuta lisusu baptiste Papa David. Oui, Papa Nzungu.
Alors, nayoki on a écouteur, tellement gang ma casse na le bifonaya. Papa David, oyebi que toza na nzungu, alors quand on a une affirmation, il faut zapper accompagner dans la preuve. Est-ce que vous êtes conscient? Oui, je le sais. Très bien. Est-ce que maintenant, Ozana Mounene, tu peux nous prouver A plus B que Fali a joué Kimbongo dans le gouvernement et puis a sommé les Mbabie, s'il vous plaît? Bon, ngai kozwa mbongo na maboko ne boye na moni yango te na moni place ya zwila yango te mais au moins je fais ezana réseaux sociaux lettre ya ministère bimi ba photo place bakendaki kosa ba arrangement et tout ezali venu na opesa bimi Ndeko David tout est dans les réseaux sociaux. Ndeko David oui, s'il vous plaît. 255 personnes bazota la biso. oui. Social la makamote le kwa na ba panel tout ndengele kaka. Oui, mais ce que tu le panel tout kan ndenga bobale. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez la preuve que ba billet ba sombaki na mbongo ya gouvernement? Bon, on a des hypothèses dans ngani muna bien. Hypothèse na yote awa makambo hypothèse za te to so. Vous avez la maîtrise na mbongo ba somé ba billet na pesi elengi. D'accord, ba somé ba billet na bango. Pesi elengi. Moko ta sana billet, yo po somaki billet. Slaxa na billet na ngo somaki. Soki na lakisio billet na ngai na kitisio. Ah, exact. Ndeko David, naza non sérieux. Naza non sérieux parce que j'ai l'impression. Pardon, info. Yo comprends ça te sikoyo. Ça siko na ko parce que bateau balobela qui est. En fait, je pense que on y ose régler ba compte na yo. Non, Ndeko David. Oyebi nazaka na respect ebele na yo. Ouais. Je sais. Voilà. Est-ce que j'ai olingo sala? Nayebi ndenga osalango, nayebi pende basalango, toko baluka pe na poto côté ozolinga tokende. Oyebi très bien. Est-ce que tu penses vraiment que gouvernement est gros sombe la mutu babiye? Si. Na hypothèse na yo. S'il vous plaît, personne moi interrompre ngate. Nous sommes la biso mbale na koki na kapé. Gouvernement et sombeli fallait babiyete. Outi lo bango siko bongo. Gouvernement sombeli fallait babiyete mais ba sala qui demande ya mbongo. Non, mais outi koloba awake mbongo la demande pour somba babiye, somba babiye. Tu penses vraiment que s'il vous plaît, on est appeler les David nano kenda concerté. Nakenda ba concert. Na lelo concert ni soki ya Kofi. Nganza. Na lelo banda Kofi azongel ko beta concert. Concert na libosa beta iwa. Na côté ya ING na tuni. Ozana photo moko ya yo na concert à ING? Ya naza muta ba photo te s'il vous plaît nga. Omoni rezate. Donc on continue à concerter. Est-ce que tu penses vraiment que mutu moko yo individu boy osomba 15 billets yo moko? C'est possible? Billets il y a concert, n'importe quel concert. N'a-t-il une question? Est-ce que Kanisi na lelo? Je te parle na lelo. Oui, il y a des gens qui le font. Non, je ne parle pas des gens. Yo. Est-ce que aux Anambadou, on va sommer 15 billets d'un coup? N'importe quel concert. N'importe quel concert. S'il vous plaît, pardon. Bato baza basomba ba billet pour pas pesa ba ninga mususu obana côté. Na lobby yo mutu moko osomba 15 billets d'un coup. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Bon, ça peut être possible aussi. Ndeko David, bandeli susuke bato akomi susu 270 personnes bazotala yo ndenge ozosolola. Est-ce que d'après vous, tu peux acheter 15 billets d'un coup? Nalelo. Je me dis, ngai na kosa la moté parce que na mbongo té. Non, yote. Mais il y a des gens attends na mbongo té. Au bout de 15 billets.
S'il vous plaît, Nzungu, merci. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Il faut voilà nos caméras, ordinateur, non. Pardon. Au moins, Ndeko David. Ndeko David. Libanda, désolé. Non, oui. Toza ba mikolo, bato bazotala biso, panel oyo, ngana sengaka, to éduquer bato, au lieu que tout le bamasolo à balabala. Parce que là, na moni penda okiti trop bas, lelo, na moni okiti trop bas, s'il vous plaît. Ok. Et ça, na concert, na moni, attends, concert, grosso ma 15 billets. Tu fais ça exprès pour prouver bateau yo, bah où tu vois sur ma caméra. Mais, je na yo, on a encore ta penza pour la tête, pour aller au balcona, on a poté. Omoni, mais tout ça là-bas réaliste. Tout et tout pesa mayele na baleki o bazoya na sima na biso pour que bango batambola pe kitoko mais soki otambola na lu kuta makasi boye lokola nani Alexis Wechi. S'il vous plaît, Nzungu, pardon. Namoni tozo sola. Ngana yo tozo sola. Oui, tozo sola. On a yé penda poto sola na yo. Parce que kuta makasi. S'il vous plaît, Nzungu, pardon. Côté de l'ambatou le kutate. Est-ce que yo on dit mi que ngai na finga ki yo na live précédent? Mais makamwana sito leka ki on n'est pas là-bas, papa. Ok. Ok, d'accord. Omoni makambo na lobby ya babiye na lobby boye. Bazwaki mbongo. Banani bazwaki. Oui. Banani bazwaki. Nani victime. Mandat nani oyo mission nani Zakaria Salaki bango. C'est tout. Ah, Seigneur. Mais David, quand même, micro, s'il te plaît. Vous allez le kuta. Conscience no pending ozana oyebi ke ozokosa. Conscience na yo ndingo ozana oyebi ke ozokosa. Mais c'est pour prouver bandeko o ba yo tu ko yebso makambo awa. Olingo sala po yebisa pe mama Lili mwenda ba yo ko yebisa ngapi na sala ki bango kuna bongo. Wana ko kagende kuna tete. Naza mutabaja wana tete vous. Si. Elo na yo. Papa David, okiti trop bas. La réflexion aujourd'hui, on a vraiment trop bas. Alors que, au yebi que panel oyo, tout sur la licolo. Je pense qu'il faut payer sa bannière na yo, bon, on a besoin après. Nzungu, réponse au nolo kango pour la batique, c'est maximum yango. Ndeko David, est-ce que vous avez la caméra écran na yo zota nango? Kitoko. Alors, baté catégorie pelouse normale 63 €. Basuki na 9 okoki kosomba 15 tickets na lelo okoki te. Parce que bazoboya ba revendre ba billet, bazoboya kimoyibi parce que okoki yango moni ba billet mtusu ezali ya papier te. Parce que bazwaki problème et ya ba billet ba reproduire la même chose. Mutasomba ki ticket à solo, na mutatembi ticket le kuta bazoye banate. Voilà aussi, maintenant, ils ont ticket. Les gens n'a pas ça qui conseille la dernière fois. Bozoko ganga, bozoko wele, bozolo bake, fali ayibi. Mais, nan nous aussi ici qu'on vivre té. Lobby, et l'on moko bima pona bino. Et bogolo banini. Voilà, tout comme moi pour aujourd'hui. Et l'obispo pour petit concert, batekele bino ba itike bokolo banini. Parce que tous en 2025, l'obito comme en 2026, le monde est volé les amis. Et biso tous ba kolo, tous côté ya balekite o ba goyana sima, batambola lolenge biso to kotike la bango, to kotambola na lokuta. Oyebi bien que makambo o nazoloba ezali solo te mais nazoloba pona pese elengi parce que bato azotala biso bayebi ke Koffi Olomide akolanda ngai bayebi ke Werason azotala ngai bayebi ke Watanabe azotala ngai bayebi ke Fally Ipupa azoyoka ngai Ferry Gola na pesi mbote azotala ngai. Des fois pe bazotala biso te ayebi nga kutu te. Ngana zana
chance pour nakutana na kutana te. L'artiste a yébio même pas. Mais tu dis des choses ici, papa wana, noko wana, tantine wana, maman wana, azali lokuta. On fait crier tout ce que la balai qui monde musical, il y a solo, il y a lokuta te. Ça sert à rien. Ce qu'artiste a sali 1, comme accélère 0 t comme à 10. Non, il a fait 1. Et aujourd'hui, tout est vérifiable. T'as la voiture de capture d'écran pour son ticket. Au gros, son 15 étiquetés. Dans la zone à ticket, on a son baki VIP. Dans la zone à jour à concert, dans la VIP. Tu me dis que le gouvernement a son ticket. Aux allées peine la poto. Aux a la capacité, aux a la internet, au coup pour que les quotas là assez rapidement. Non mais. On a un grand travail à faire. Et ça a côté Warrior, Kofifil, Weran Sonic, Gaulois, Bozana, le coup pas possible. Tout ça là, effort, tout le locaux, tout ça, vérité, et tout la sabalé qui n'a pas besoin. Obana Kini, Bana Brazat, Buka Kibu, Wanezai, 1900. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Aujourd'hui, au petit concert, tu y a une configuration. Au te quitté, tu y a au te quitté. Parce que plan, il y a ça, les autres là, ça. Ba couleur, et ça. C'est pas parce que la ligne artiste, on a été, n'a pas pété le logo quand on a 6 années pour musique que n'a bon. Oui, c'est bien, mais Coco ça t'est. Voilà. Papa Thierry, pardon vraiment, na bon délio. Les fautes na yote, ngai na ndimi, les fautes na yote. Ezali faute à tonton promo, ma Gauthier Sey, nani, tonton Bev, nani Sousro, MS, nani. Sœur Jazelo. Bamonim toizo salabino boy. Hein? Mon frère, aux gens à Kinshasa, ce qui se passe ici en France, tu ne peux pas savoir, mon frère. Réalité, awa, yo yebite. Comment vous le voyez? Nzungu, s'il vous plaît. Émission, et ça n'a pas. S'il vous plaît. Nada si place wana. Ko bateke non, ezo kana production to ibakate. Ko bongote. So quand c'est une pierre to ibaka. Ce qui est des to ibaka. Ce qui bien soté comme to ibaka. Ko bateke non, tout ce qui se passe na poto na fusion to ibakate. Pourquoi le bibongo? Tu connais les autres les gars avant na poto. Déco. Na monde ya de l'eau. Déco. Ça là, tout ça est la cerveau ensemble. D'accord? Tout ça est la cerveau. Hein? Sko bino bonimi ke non bozimbongo bomo se kabatu ke non faire azwaka mbongo te na francophonie lela sko fali ba pesi mbongo donc fali na zo mériter tout ça tant on est indi D'accord, s'il vous plaît. Moni eza passe. Na kangi micro par respect libisangai mais eza faute na te. Moni ba o eza récitation en fait. Ozo réciter Maloba, il y a Jazz Kavoul. Ozo réciter Maloba, il y a Tonton Promo. Ozo réciter Maloba, il y a. Au moins, il y a Ozo Kangamate en fait. On dit que Maloba na mnoko. Si ça noki parce que tu as topé ça de comme sous Maloba parce que quand Ozo Kende, dans un moment à terre aussi Mawapi. Ah, oui, aussi, vous plaît. Papa, est-ce que vous voyez normal? S'il vous plaît. Ce qui n'a lobby que aux la maîtrise, il y a et l'eau le bâti, où est bâti? Gola Nani 16, bonjour. Père, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Batnos Paolanda Bisso. Bonjour, Namasa Nanga Rabi, Namoni Pem Gola Pesinga, bonjour, Mutunanga. Du coup, on a Muki Avana Loba. Et on vient de se comme Wemba Gwendeni. Yemba, toujours.
te yango epesanga inspiration mpona moni bama eza minute na yo katakata okatanga te vo yango ya mabe luka kimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe cherche bo ça na la voix bien à démarrer. Bon, je pense que Azo c'est compliqué pour rien. Tant on a eu bisakabino que Ozoya na live protéger identité na yo, protéger artiste. Parce que ba licencié ba bima pe bazo ba na miso abato. Merci. Njungu ngana kamwaka ba congolais comment ba monaka makambo grave. Nga père aza congolais mère aza congolaise banini ngana botami na Angola. Nazolo ba Angola ba 1900 ya ba 2018 ote o baby o. Na lo ba Angola wana o bato ba yebi ya bien ya muto taza wana. Na mona koma gouvernement etambola kana ba musicien ya mboka. Namona comment gouvernement est protégé à artiste. Namona gouvernement copé sa vie na artiste ba obazaki na rien. Na yebisaki batu awa, tangu na lekaka nanu, soko za nango katakata ko za nango, batu bozo finga fali pour rien. Artiste faire egola aza artiste munene, oyo gouvernement pe ko tambola na yi. Batu mususu babenga inga zoba ozaki zengi ne ba mesena robenga nga wangila ne balubanga na ebisaki bango ke gouvernement ndenga na yebeli gouvernement a travaillé ka mingi na ba artiste si c'est vrai selon les toyokaki et que ba pesa ki fali mbongo mabe ezate faire egola pe un jour gouvernement peut consoyer en charge pe mais si koyo batu bazoya awa bazoye bakoloba likambo te kolongwana na Kinshasa po koma na Grèce tout wana ezosalama wana se gouvernement saliam et ça mabete ezala hôtel ezala tout wana tout wana tia okene ko prester ezala loko mo ezosalama ya soki ezosalama banaki ko salama lobby na lelo je pense soka silisa azwilar na ye gouvernement azwi en charge biso si to mona ngona ngola trop ça veut dire que na Congo netika appel ba mona ngo omoni Congo exemple moi je pense pas que tu en arrêter ya makambuto nde et ça là bango neti confusion quoi artiste faire egola za artiste munene na mboka wana oyo gouvernement akoluka ye na butu to na moi akolia mbongo gouvernement parce que za congolais bango nyonso basalaka musala kotombola bendele ya mboka bande konanga yango na bisaka bino ki motema mabe otokomi nango ezokomisa bato bazoba. Et c'est très simple, makambo mususu pe koloba ke non, makambo eza nango pe normal. Bon, fallait ba pesa 1 million. Asa Rwanda te. Est-ce que mbongo ba pesa ki na Barcelone, boloba yango? Est-ce que mbongo ba pesa ki na Monaco? Hein? Asa artiste mboka. Je pense que faire egola, je pense que ndeko monga utiawa azoye ba même pas ko définir nani oyo. Mangu nini? Azo ba ko définir ambassadeur rôle na ezanini. Mais ambassadeur aza déjà président na mboka mususu non? Soki oza na ba problème okimi na ambassade, aucun na mboka ba okangote. Ça veut dire que soki artiste aza collaborer na ambassadeur, c'est que lingolo baza en collaboration na gouvernement. Mais si ko bozo ko koloba ngote po déjà ba yekusa bino ba alphabet moko quelque part. Nazo yebisa bande ko nanga na tozaka papa moko mama moko te wana. Po nga naza moi JB moi Ferré. Elingolo ba papa moko me mama moko te. Tokoza la mama moko me papa moko te. Bobongisa balanga, je pense que artiste faire gola. Aza artiste munene, oyo kotambola na gouvernement, oyo gouvernement ko soutenir. Bolongwa kana bilobela oyo eza wana, mutaza na Kinshasa me makambo azolo bazana maîtrise nango te. Tango ba loboza na Kinshasa no batapoto ba finginga. Non, po makambo zo bimisa, nani ngozo raisonner et la kisa kosa na masina. Ça dit que bo bimisa ka ba biloko moko boyeke loba ndenge makambo eza. Yango ezalaka ngaso na ekoloba na suka nango no gola to 16 wana amimona kaneti ye non ngana zamu na zango la goche sei na nenga vérité na nenga go ya faire egola a déplacer Kinshasa
azwi caché na ye na gouvernement ake osala mwa eloko mwa moke akozonga aza musicien Weranson akozala pe soutenir na gouvernement mabe eza te Kofi bango tu wana mabe eza te tomona ngo na Angola ba Anselme bato nyonso wana ba se quoi Pedro bato nyonso wana bazala soutenir na gouvernement na temps ya Zedu njongo makambo kutu na ngomela nango te na kiti pardon merci. Merci beaucoup. Junior Katanga, bonjour mon frère. Bonjour la panel. Bonjour Papa Thierry. Bonjour mon frère. Ngai kaka eza pasi pour na excusez-moi ndeko Daka. Soki Daka j'ai oublié soki na masate kombo na olimbisa. Même soza so yokanga. Moni na kokoloba na panel oyo nzungu tika na utiliser terme raisonnement no oza lokola mwana maternel moni mwana maternel bazwaka ye balobane yo pe na âge na yo donc raisonnement na yo vraiment mémoire no vraiment mwana maternel comment ça baleka na émission balobi ke ba démentir même ceux qui bapesaki mais bapesité ministère de la culture a légué à démentir yango lettre ebimi je pense batutu balobaki yemoko numéro 1 ya victime Fally Ipupa a légué na Top Congo à démentir mais tilelo Daka au matin na panel ya Nzungu panel a bien au bat ko soit quelque chose et tu racontes n'importe quoi même pas au se gêner o ba pesa ki o na monaki o ba pesa ki nini o lettre bimaki o gérant producteur na biso azara figurant ba pesi mbongo ba sombi ka ndeko même balé qui n'a place bazali na bandeko na ba seki yo malasima avant de panel à makasi Junior Babengi vas-y on a clôturé pour Babengi avant de la panel à tout s'informer bon yo mata par rapport à faire au na moni forum awa oh oui yepe ba PC caché ba PC caché na ya azu caché na alors si go tellement bandoko lo baloba siko ya Fally ya biso ko to zuité mais yé azu caché bo lo bani lelo ba raisonnement ya moano bon na Nzungu excusez-moi na retirer à mon ndeko na retirer non lo bango na côté kuna msusu non lo bango côté msusu donc siko awa yé azui caché nyoso kei en plus de cela siko bo lo bani Monique soyi na bino ko boaki izongeli bino moko izongeli bino boko ko lo bati ufandi nie et ça bo souffrir nous on a 4